Mbote lisusu bandeko nanga na bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino surtout bino bandeko nanga bozana kizamvwete bino bozana kinzau tozakuna na mboka Bayombe na Congo Central bandeko nanga bozana Boya kuna na Kasai Chilenge Chabudiki Misanyi bandeko nanga bozana Kaeri bino bandeko nangai boza na Kasuo tozakuna na Grand Kivu masolo tolingi tobeta bandeko nangai masolo ya Congo soki na koloba bandeko nanga bazana Kaeri na bao bazana Kasuo mena seza makasi makambu kuna insécurité za makasi bandeko nangai bamboka mibale oyo ezali ko se vide na batu pamba te eza na sango ke batu moko bako uta Walikale bako yakuna mouvement wana babenga ngonduma bako ya pamba te makambo ekoko ya makasi masolo bandeko nangai tokobeta pona bandeko nanga bazana Boya eza makambo ya Sasim eza société moko ya exploitation ya minerai meza ya ba chinois o eza kuna epai wapi congolais moko abetami lokola nyoka congolais wana betami pona nini parce que na société bisika salaka azwi ndambu ya sucre pour que akende komela ti chinois kutie na mwandambu ya sucre wana babeta congolais wana lokola nyoka na sima babengi ba militaire bandeko ya congolais oyo auti ko betam bozo ayebo kende ko bwake na lubwako ezaka bato aba motonde mtu basungiye nani azoboma congolais. Je me demande aux ana France yo congolais au beti français et puis au bengi policier français aux yeux kende ko bwaka ye les congolais mkolonini wa kozwa conscience bande kongo ya Sasim bazaka kunati et la population o bazui sang eloko akosa les athées même ceux qui balingi kosa le loko bango wana bazo pesa ordre na bande ko ya ba congolais o bazana armée eza pas eza compliqué lola kisanga gouverneur ya Otwele akokaki ko se présenter parce qu'il y a une motion de défiance contre eux. Il fallait qu'il alongwa mais le point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour alors qu'ils ont la prioritaire. Tant que ko sale malelo to éviter. Nalobaki na bino koza la système ya ba o ba koti wa msuba longwe comme ça on organise des élections ya ba gouverneur régulièrement pour na koya ko pesa raison ya mbongo sima. Organiser élection à gouverneur moko, assemblée peut-être les en 20 personnes, mais on vous dit qu'on va dépenser $1 million pour na kosala nini, bulletin à modèle nini, ainsi de suite. Ah ba uti ko kotia 3, misusu 3 bazobima, na simanango ba crise mususu est simplifiée et nous revenons toujours à la carte de départ. Tokobeta masolo bande konanga parce que na lignina comme na likambo ya bastade. Tokobeta masolo ya descente ya Julien Paluku gouverneur ya Nord Kivu akitaki lobi na Butembo azali ko dénoncer ndenge nini batumbi ndako ya chef de l'état bino bozalaka pacifique makambo na salaki na Goma na lingina banda kosala ngo sikoyo alobita la makambo ebele Julien Paluku azamunande azamwana ya Lubero kuna babomaka batu chaque jour bako kata batu ndambu. Et je me rappelle qu'il y a eu même une nuit où on a tué 52 personnes. Tomona Julien Paluku ko kitambangu te. Lelo biloko eleki batu selon yo Julien Paluku. Azolo bato pesi mitindo yake soki bakuti mutu abombi mutu ya mabe bako kangaye pona complicité za mitindo topesi. Julien Paluku, c'est la loi qui dit ça. Monsieur le gouverneur. Mibe konde lobi yango, ce n'est pas que opesi mitindo. Awa bozo bimisa combien de fois bosalaka bopesaka ordre na justice. Et mais ceux qui ba lobi bokoloba séparation à pouvoir. Yango ba ko tuna tambwe mwamba yo batu oyo basala droit te ba se retrouver na magistrature ndenge nini. O ba chaki batu na seri moko boye selon tribalisme. Mais pouvoir na bino ezaka tribalisme te.
Pona nini lelo langue Swahili ezako lobama partout. C'est parce que ezapona ko influencer batu. Wana okeko sala na Butembo. Bino pe bande konanga Butembo. Mutu oyo tangu babomaka bino ayaka te. Parce que vous allez me dire quoi? Okita soki une fois, soki deux fois. Au lembi. Liwa ya bato lembi sakate. Un seul français babomayo komona un président français kiti. Un seul américain okomona mutu akiti. Awa na Las Vegas. Babeta ki masasi aux États-Unis. Trump a se déplacé keti kuna. Mais yo Julien Paluku parce que au lieu sala eloko moko bayo kake non voilà mutu acha yo na pouvoir ya ki gouverneur ACP là OK iko condamné parce que batumbi ndaku. Mais quand les gens meurent ozos lobayango te otikala baba olemba koma kase. Ennemi ya Congolais azanani. Yango na loba na bino. Que ce soit ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, la plupart ya makamunenge salemaka. Biso moko ba Congolais ndem tutokatisaka. Toke ko solliciter bango. Boya bosunga biso na stratégie ya koboma. To boma bande kona biso pour que to se retrouve. Musala ya bakayen. Eko sala passe. Ezali koswa. Monsieur l'abbé Vincent Chomba, doyen ya balabe awa na Kinshasa, mutu asignaki lettre ya kosenga babetaka ba ngonga partout na ba paroisse. Lobi wa convokaki na parquet ya Kalamu. Akekuna ba sambisa ye selon ba o ba fundie service ya sous-traitance ya majorité oyo représenté par Willy Mishiki ezapona tapage nocturne. Autant babeta ki ngonga wana mutu na bango moko asala ki crise. Bomoni que ezana batu na ebite soki eza kindoki ya mukolo soki ndeni. Na este pa na yo yako bima prince awate. Na este place angolo baka ozaka prince. Les gens sont en train de mourir. Toyo kaka olobaka yangote. Koluka kosala buzz. Awa na Kinshasa, on t'a mis vice-ministre. Pour incompétence, allez ba inverser yo. Yo professeur, batie yo libanda. O continuer na service ya sous-traitance na yo. Oko sala. Kinshasa makelele oyo ya ba bar, ya ba boîte de nuit, ya ba église, oyo etondi awa. Ezaya bofongola ta mbanga na bino boloba. Toko zala na parquet ya Kalamu. Na lobi boy. Toko zala na parquet ya Kalamu. Bino banani, biso batokomi wapi. C'est pas possible. Et là qu'on a comprendre te chaque fois que je parle à ce peuple. Il faut boye ba droit na bino. Ce n'est pas mutu sakani na bino et puis akiti wana botiki ye. Eza normal te. Bozo comprendre te ba droit na bino ezanini. Lelo tozana dossier aya bastade. Bo comprendre bande konangai. Bastade tomonika ke événement ebimia. Oh bazo tonga bastade municipaux, bazo tonga stade municipaux. Balancer ba travaux ya 5 stades na Kisasa. Stade municipaux. Bandal, Masina, Barumbu, Matete, Mususu ezaya Mbinza na Delvaux. Tangu balancer ba travaux wana stade Misato esili su matata ponyo mapon. Mi bale tikali donc ya Bandal na ya Masina. Mais banda ba compétition et bandi. Ezala Epefkin. Ezala Linafoot. Compétition nini basi ba beti na ba stade municipaux wana botongaki. Botongande ba enclos ba éléphant blanc pona kosala ba matu vi na bino yango bana njili na pesa ka bango limieme moko akosakana te. Baluka ke bakene batonga kamwa eloko wana na katikati comme ça bateka ba mapangu tout autour. Bana njili baboya. Baloba na bango mzee a prometa biso stade omnisport. Parce que espace wane ko tonga stade lokola 20 mains. Yango etikala. Sinon balingaki bateka yango batongika kamwa eloko moko boye et puis bateki ba mapangu système ezawana. Chasse na ba terrain vide.
ba espace vide ba mona ngote il faut baton voisin muzuri. En plus bande konangai soki otali kuya stade moko wana 6 millions de dollars américains. Avant-hier na pesa kibino calcul bossa la calcul ya mbongo abago passe de 2006 à 2017 55 dollars pour na ba vol internationaux et 15 dollars pour na ba vol intérieur ya mboka. Na pesa kabino calcul tozo 1 million de passagers seulement par an. 1 million de passagers vers l'extérieur. Et Zambongo combien? Multiplié par 55. Et Zambongo combien? Aujourd'hui, Sikoyo, 2 millions de passagers pour l'intérieur. Multiplié par 15 dollars par passager. Et Zambongo combien? Bongo wane kendaka wapi? Batongeli biso kamwa eloko wana benyango aéroport modulaire. Ezakoloba eloko ya provisoire. Boebi na mbongo combien? 600 millions de dollars. Mais Sénégal, Macky Sall a tongi aéroport wana bokomona na 300 millions de dollars. Kindoki ezanini. Ezaya tangu mutu akoyiba na moyiboyi. Et puis akobeta tolo ke bango bazo gérer bien. Nde kindoki. On n'arrête personne. Na biloko oyo, une justice remplie à ba mouton noir. Mboka ya compliqué. Mboka ya ba crise. Mboka ya ba chaos. Lelo na kati ya ba infirmier ba kuti pe ba mouton noir, c'est que infirmier oyo si manzoto amutu qui n'a pas qualité, n'a pas de diplôme. Ah, c'est ça mon pays. Muto oyo si manzoto amutu n'a pas de diplôme na domaine wana. Atanga eloko wana te. Bazouye parce que asala ki mopape. Ayembela mutu akumisa mutu. Lelo bastade bande konangai, bastade municipaux, 600 millions de dollars par stade moko. Aujourd'hui 5 multipliés. Talabambong. 6 millions de dollars par stade. Si ko pona nini na stade wana ba compétition ko beta mate. Bazui 20 mains etika la poubelle. Ezawana tokoluka ministre ya sport et loisirs. Station moko yango wana batongi na stade. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Tokobeta masolo bande konangai. Voilà na karenin makambo ko salem. Bazo privilégier loko ya tinate yango bazo welisa. Boko kati ko zwambongo wana botongi stade omnisport ya munene na njili. Ba compétition moko mususu ezo salema kuna. Na lobaka même na bino. Que na francophonie olie bokende ko nganzama na biloko ya Mobutu oyo atika boko tonga pe oyo boko jiko tika na lobi na francophonie mbongo ebimi botonga cité de la francophonie bokenda ko somba ba payote bocha pembeni ya stade de martyrs oyo bokuta et puis ba payote wana ekenda wapi? Oh, nous voulons montrer la culture ya wapi? Muibi. Il fallait ki botonga cité de la francophonie côté ya Ntsele. Bozui ba payote wana bochango quelque part, mais les tozoa cité mususu. Comme il n'y a pas question de construire pour l'État, mais vous oubliez que nyonso boko tonga bande konangai et kosunga na ba logement sociaux pour na ba étudiants, ba jeune o ba uti ko silisa bazui ba misala, to pesi bango na ba nyongo, ba kofuta pendant autant d'années nege sale makasu d'autres cieux. To kocha ba chef de quartier tala immeuble moulai, bureau ya quartier. Ba soucia to ba policier boko sakana nango to kocha bango na modèle wa. Nous on ne va pas casser. Toko bouke logo te. Toko kaka l'État récupérer biloko na ye. Qui construit chez autrui construit pour autrui. C'est ce que dit la loi. Et on va y arriver, ne vous en faites pas. Mais loko ko pesanga souci ezabino bande konanga ba congolais. Mokolo nini bokozwa conscience. Bananjili félicitations. Parce que ceux qui bon dimaka ke batongela bino éléphant blanc wana mais les basi batongi mapangu. On doit construire stade omnisport, ça va permettre à ce que le mouvement s'alimente. Toko luka papi nyango, tobeta na epe masolo toko kakoyeba. Bango pe basali ndenge nini,
tozomona kaka komataka kokitaka na Werason balingi batonga stade mes concert ya 2500 francs mbongo wa stade kokoka mokoloni et pona nini papi Nyango akeko bandaka na bandundu c'est parce que matata pe asala ya ye la charité bien ordonnée. Est-ce que boyebi que Werason abetaki concerte na Matadi pona makambo akotonga ba stade parce que Jacques Mbado aboyaki pona nini selon information tozanango awa ezaya que à lancer ba travaux ba pesa mbongo ya kotonga stade Lumumba oyo ezakuna atonga yango te alobi soki Werason asali concert wana ba peuple ba ko réclamer yoka coup de fil allo ba benye pa vice premier ministre en charge de l'intérieur Ramazani Chadari allo windenge nini ozoboya concert alors que il faut batonga ba stade bongana boite baya kobeta mais oyo nyonso koye kozala na mutu na yo wana alobi kweto akutoke boy atiki yango concert annulé tokotuna ngona papi Nyango soki accordé biso interview tokota na kati voilà bande konangai ezalaki mwa masolo wana nalinga kitoko kakosolola ndenge mboka na bino elamuki lelo nalobaka quelques minutes de vérité, quelques minutes de réflexion, quelques minutes d'actualité. Bande konangai mboka mibale wana na tangeli bino kasuo na kaeri ezali ko se vider pour la insécurité. Mais Julien Paluku a privilégié kokende ko loba parce que ndako moko eziki. Ponda ko moko eziki. Biloko eleki batu. Boyoka kasoni makambu misusu bosalaka. Ça fait combien de temps oyo kitaki kuna te pona ko compatir na bato ba ko kufa. Boyoka kasoni. Boyoka kasoni. Ozawa na le doyen ya ba gouverneur. Ozawa. Awa, boza combien? Yo, André Kimbuta, Ngoïka Sanji, Misato, O Penza Bonganzama. Mais il fallait qu'il fasse l'inventaire Bonganzama pona nini. Qu'est-ce que vous faites? Bozo sala nini de concret, de palpable yake. Voilà, les losoki Julien Paluku Alongwe, bana Lubero baza la fière que moi na biso dirigeant province one. Bana Butembo ba sepela que voilà moi na biso dirigeant province one. La même chose nango ikasanji. Lelo soki ngo ikasanji alongwe. Kasai ba ko retenir nini na passage ya mutu oyo abotama kola na Kasai. Yandre wana kutu tolo bate. To ko retenir nini? Baba la bala nyonso ekufa. Wanga tamitu ke kota kalisute. Oh, donc nzela ezate poubelle epai. Donc nzambe nangai. Yango na lobaka soki mutu alobi na yake biso toza politique boza politique na Liberia nana postulé joueur moko azawa na te boyoka musicien postulé te. Il faut qu'on soit la responsabilité. Ce pays nous appartient tous. Que chacun dans son domaine a ça quelque chose. Botika makam koloba na lobby boy pour un politologue ce que lobby na yeke naza apolitique eza koloba ke oza ignorant. Voilà. Oza ignorant. La politique, c'est l'organisation de la société. Wana Jacob Niemba, Alphonse Makengo, Jean-Denis Kassesi. Donc, organisation et société de babengi politique. Eza kosala oyo sans erroner ba pesa ka politique te. Yangona sekaka batu, muto komona muto telemi, talami sumunene na télévision. Ce qui domaine ezaya yote tika. Oh voilà Machiavel a dit dans Le Prince, ozo Le Prince otangango comme journal. Tout na ba spécialiste, oye ba lecture dialectique ya nini wana. Yango ba mukenji mbanda kulu. Ba komela bino eloko yango. Ba chamwana mabenga. Ba devosi kitoko. Eza pona kotali sabino que ce qui domaine ezaya yote okotangelo koloko la journal. Comment muto atelemi wana. Oh Machiavel a dit nazotala na hôpital. Okoya kofinga batwa wati. Voilà bande konangai. Tokopesa bino suite ya convocation ya monsieur l'abbé Vincent Chomba. Suite ya makambo koleka kuna epa na otwele tokopesa bino. A toko bele la pona bande kona biso bazana kasuo pe na kaeri.
dossier à stade. Tozo continue enquête. Tokope Sabino papi nyango soki andimi koyamba koyanola na mituna na biso. Na sima nango toluka Denis Kambai oyo azalaki série basali station wana total. Toyeba qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est ça bande konanga. Totika nanu totike la bino temps. Stade moko 6 millions de dollars. Pona nini babeta kana katite. Eza moi passe. Botika la branché bande konangai. Meloko na kolo banabino. To liate, tozo liate. Eza parce que biloko akolia ezangi. To ezana mutu moko akolia biloko na biso. 2018 opération Kanga Muyibi. Identification kosi la yango tozo tali sabino tala ba stade batongela bino. Pona nini ba les beta makuna te. Pona nini mbongo ebima 6 millions de dollars par stade moko. Na simanango. Opération Kanga Muyibi. Mais le 31 balaï catholique ba insister ba lobi to kotambola. Lobi to yoki yaya oyo grand-mère a sali conférence. Otinda ki batu te bakanga ki batu na yo. Batu wana batanga ki yo na église catholique. Bakende ko perturber fonctionnement après oh je suis catholique. Bolongwa kuna na lokuta bozana. Bino nyonso bozaka ba catholique. Na bondoki wana boko salaka bondoki akoloka mboka. L'église catholique aujourd'hui a regonflé ballon ou a dégonflé en 2016. Mais là qu'on a koloba, on ne va pas se limiter à ma cambo à décrispation. Il y a que moi voilà babimisi Franck Edong, babimisi Diomi Dongala, babimisi Muyambo, babimisi Bato Moïse Katumbi, et Moïse Katumbi Azonga ainsi de suite et puis Sili. Il y a question d'application de la loi. Ce n'est pas que allez Salemi Ndengwan. Bon après. Otikali seko na seko. On a besoin de l'alternance. Ndenge toyoki pe Gabriel Kyungwa Kumwanza azo yamba biso na téléphone te depuis ki ayambaki une forte délégation. Que voilà na kondima de crispation ceux qui sont lokola balongoli ba policier ceux qui batikinga na ke église soit na sali meeting na lobi boye. Vieux Gabi. Hein? Ozala ki kosala nyonso oyo ka pona yo moko pona ba policier bazala te pa na yo na lingaki na yeba d'abord ba kakoko na ba zazu basi ba komi kuna to ba komite. On ne fait pas la politique ou le combat pour son intérêt personnel. Toko lukaya Gabi Gabriel Kyungwa Kumwanza to tuna ye mwa mituna soki ayambi biso na téléphone. Mais ne vous en faites pas. Bientôt là, Bokozo Martin Fayoulou Madjidji, président de la SID. Quelques questions d'actualité. 2016, Mbutu Mbutu. Nalobaki 2016 koza l'année ya Makambebele, année ya Mbutu Mbutu. Majorité le baboui. Avant ma colonie Salema, Azali Kaka. Opposition le baboui. Yamboulo et Fakete. Tolingi, élection. Président Kabila Fabiye Bela. Et le Roni ne s'y a caté. Peuple a lobby à Kotika la Simate. Raïs, vous Melanaye. Prière Nabiso. Congo ya Bangkoko et Tikalamo. 2017, identification. Toebina naza côté nin. Soki 2016, ezalaki ane ya Mbutu Mbutu. Nazomona te. 2017, eza ane ya identification. Tobani biso tout toleku de classement. Toya wa pona kosolo la koluka consensus. Tokoyoka na bango balinga te. Bazalaka na bango to bazalaka na pembe. Naso na sisi anake kwa appuyer badi banga po ye fatika la. Bazalaka mwindu to bazalaka pembe. Balo baboye ba misusu ba komiyo ba ko démolir biso tina to ebité. Pour la oyo ya 2017
tokoyeba bango biloi bato so kokota télé 50 ba kwa poisonner kuna on les Jean-Marie tout ça mengana yak Jean-Marie Kasama c'est un garçon gentil mitu na opposition libumu na kinga kati to bazaka mibimba etumba na biso yako batela mobeko likonzi etumba wana tokotika yango soki mokete Kabila photo longola enda mundambu pouvoir wana poete tout le monde a ndengeni toke na maponami sans problème ba yeba ba prophète à malheur lelo bidaki bango bikoki même kuumela ngo déjà c'est umeli Kikanan Maramongo Sila. Vula uleze la kaluma kwa bokoyeba 2018 opération Kangamuibi yango moni bakomi agité bokomi kosala biloko même kozo pardon mais lelo soki nzamba bengi yo okotikela nini na ba congolais bana na yo bako lata étiquette ni bakoko na yo benda